informer, c'est notre devoir. Mesdames, messieurs, bienvenue dans notre émission L'invité. Tozana esengo penza ya koyeba ke bozali ebele scotché branché na chaîne YouTube na biso Congo Millennium oto yambi penza mokolo ya lelo po na bino Edi Maziku oyo azali pe candidat député na UDA. Ensemble na etokosolo la actualité politique et autres na République démocratique du Congo. Mbote Nayo, président Edi Maziku. Mbote Ndeko Tatiana. Signalons aussi que président Edi Maziku azali penza mokambi ya fondation Edna na ye penza to meka un peu kosola parce que motuna ya liboso penza ezali ya koyeba tomoni yo osimbi kombo na maboko ezali penza sini nini nazo comprendre te na ba kombo na maboko. Merci Ndeko Tatiana. Kombo bomoni lelo kombo oyo eza message prophétique et wuti pa ba koko banzengele nkanu bino bosi boyoka banzengele nkanu na mboko mbali boso boyoka kombo banzengele nkanu. Donc eza message prophétique et wuti pa ba koko oyo tokobengana régime sortant oyo régime oyo ya makila régime oyo ya ba yini peuple régime oyo za ko bundisa peuple soki na tradition na biso africaine soki ba bengani yo na kombo ba bengani yo ça veut dire que ba lingio lisusu te balingio lisusu te donc to lingi lisusu régime oyo te yango omoni to memeli bango kombo oyo ezali message prophétique bakoko batindeli biso donc mabele oyo eza mabele ya mfumu kimbangu eza mabele ya Tupa Vita. Donc le sang de nos martyrs doit être nettoyé par les nationaux. La nationaux yango eza biso yango to telemeli to memeli bino lelo kombo pona kolakisa régime sortant oyo eza minoritaire ke bazoko kende tozo komba bango ndenge bakomba salité parce que ba memi bosoto na mboka oyo ba memi dictature na mboka oyo ba memi délinquance na mboka oyo ba plonger mboka oyo na chaos ba memi délinquance politique. Donc état de droit eza lisusu te na mboka oyo justice eza lisusu te égalité de chance eza lisusu te éducation eza lisusu te yango wana toye ko komba lopango eza salité lopango ya Congo eza salité toye ko komba ngo nde to memi kombo moni boye. Merci beaucoup Edi Maziku. Metango ko simba kapenza kombo boye bake bino pe lobiso ki bozui pouvoir et que bosali penza mayo peuple lingite biso pe to simbela bino kombo boye. Biso na opposition particulièrement na IDA toza démocratie sociale. Mission na biso eza ko servir kaka peuple. Kosala kaka pona intérêt à peuple, pona bien-être à peuple. Donc oyo ndenge bozolo ba projet de société tout ça là président Nangai Claudel Lubaya lobaka projet de société zakaka ba écritoire. Ndenge to monaki baninga mususu bakomaki modernité à 5 chantiers révolution en modernité mais concret ezalaki te. Ndo moni peuple azo souffrir yango biso toye eloko liboso o biso to lingito mema na kombo oyo installation état de droit soki installation état de droit e fandi na mboka oyo etika les eloko pamba. Donc toko assumer justice toko assumer tout problématique nyonso oyo ezali ya peuple. Je pense que toko travailler kaka pour l'intérêt pour les valeurs républicaines. Toso la penza mwana mboka Edi Maziku matali penza boye ya président Moïse Katumbi parce que toyoka kibino ba opposant bolobite ya kokomela biso na République démocratique du Congo totali keseni yepe penza na ndenge na ye asi ya kangi déjà bikuke na nyonso mais bino boko liki kaka kate bino na ensemble te akoya et comme le quoi penza to kozela kate boye yibwa mokonzi Yesu Kristo to pe boni. Président Moïse Katumbi Chapo eza lokola Moïse eza lokola délivrance ya Congo. Maintenant nous tomona te na mboka moko o babengi République démocratique du Congo nulle part au monde je dis bien mutu moko o bo considéré comme fugitif aye komitika pona bokanga ye bo pimeli même droit ya kokanga ye moko aye komitika président mekayi ko ya na nzela ya pepo baboyi ko avion ikita aye na nzela ya Kalusumbale sa baboyi akota. Alors nan to monango nulle part te muto bino boso luka bokanga aye komitika pona bokanga ye boboyi ko kanga ye yango biso to lobi biso to kokende na bango kaka en rapport na ba accord ya Saint City ya Saint Sylvestre oye sengi acteur politique nyonso ba participer na processus électoral to sengi retour yango to senga élection exclusivité ya élection apaisée yango tozo senga retour ya ba exilé tozo senga liberté ya ba
libération ya ba prisonnier politique au régime ya Kabila et Kangi, au régime ya Makila et Kangi, au régime au ennemi du peuple, au azo tungisa peuple, au aboyi peuple. Toujours senga libération ya bandeko mwana mboka Frank Diongo, ya Ndeko Jekoko, ya Diomi Ndongala, ya Muyambu na ebele bandeko ya ba mouvement citoyen nyonso o bakangi toujours ko senga accord il y a Saint-Sylvestre ils la respecter et appliquer. Je pense que ceux qui ba accord wana ils respecter et appliquer ne to kokena ba élection apaisée. Tolingi retour il y a président Moïse Katumbi un homme libre à participer dans le processus électoral. Bandeko nyonso ezala sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo na bandeko ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo aza mwana mboka fo bandeko nyonso ba participer na processus électoral bakoki ko président Edi Maziku donc boko bakate bato nyonso ya mboka to pe bana nyonso ya mboka esenga na bango ba participer na processus électoral boko bani parce que baiki ebino ba opposant bo bakate mboka na biso ezali penza ba occupant nde basimbi yango kasi olenge kani toko kende na mapono tandis que bino boko bakate mboka na biso ba occupant nde basimbi yango et puis boko boya machine à voter kasi ba méthode nini o bino penza boti en jeu pour que toke na maponomi sans machine à voter pour yango de katokene nango okala mingi te ya maponomi ekoza soki pe ekoza te soki ekoza yango de tokene nango tokokende na bango na maponomi sans machine à voter tokokende na bango na maponomi pona nini biso toza préparé pona tokende na maponomi parce que peuple aza na kanda yango moni banzengele nkanu bapesi kombo toyeko benga na bokipan toyeko benga na babebisi mboka toye na kombo toyeko benga na bosoto na bango basali tokokende na baponami sans machine à voter. Machine à voter yango moko ezana no constitutionnel te. Bango basi ba préparer machine à voter po ba pona oya bango ba ya ko bebisa su mboka ba bakisa su bosoto na mboka oyo. Biso to lingi yango te tokokende na bango na ba élection parce que élection ne ko lakisa kanda ya peuple. Élection ne ko lakisa ke peuple asiliki parce que bango baza na armée, baza na mandoki, baza na nyonso. Peuple aza na armée, te peuple aza discipliné. Peuple azali éduqué, peuple azali préparé, il y a ko sanctionner pouvoir oyo, ezali pouvoir excusez-moi pouvoir oyo, il y a ezali ennemi du peuple. Peuple azali prêt à ko sanctionner sévèrement. Je dis alors sévèrement. Yango tolobi na bango toko kende na bango na ba élection sans machine à voter. Toko kende na bango na élection. Balinga te biso na bango toko kende ba élection. Yango wana moni bazali ba s'engager na acharnement politique pona kotungisa mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo pona kotungisa mwana mboka Muzito pona kotungisa Charman Moïse Katumbi Chapwe de façon que ba participer na processus électoral parce que ba yebi dauphin na bango o ba bimisi aza maillon faible. Aza maillon faible ceux qui toquent na bango élection baza minoritaire pouvoir sortant oyo baza minoritaire peuple oyo azali na kanda peuple aza na posa alternance peuple oyo na posa installation état de droit azali bango baza minoritaire pardon baza minoritaire peuple oyo azali na kanda azali majoritaire oyo azoluka alternance oyo azoluka changement oyo azoluka installation état de droit azali majoritaire bango baza muke voix na bango ekoyokana te tango penza président Edi Maziku tango kotala penza tango koloba te voilà bango ezali moke voilà bango ezali boye mais apparemment penza peuple pe akomi kolemba po to komi tuna tango bokoloba te toko kende na maponomi sans machine à voter eloko nini bino ba opposition bosali pour que to kende na maponomi sans machine à voter biso opposition tozali proche ya peuple toko utiliser kaka ba moyen constitutionnel pour na to kende na ba élection sans machine à voter peuple azali na kanda pour na nini peuple alembi te peuple azande na kanda peuple posa na eza le 23 décembre comme ata lobby parce que bango bazo kanisa ke toko koma le 23 décembre te toko koma et souci ya peuple azali to koma le 23 décembre pa ba mona kanda ya peuple ko kende kana na ba maponami tolobela sika penza likambo na mwa mokuse penza cour constitutionnelle elobi nini pona makambo penza ya président Moïse Katumbi tomonaki te penza boyaki elulu bato ebele wana na cour constitutionnelle kasi jusqu'à présent tomoni eloko te Jean-Pierre Bemba baniati ye kote kuna boko mona te ke penza majorité présidentielle bakosakana na bino bayi opposition
le peuple. Le cours constitutionnel est instrumentalisé par les pouvoirs sortants, ou est très mal géré par Joseph Kabila Kabange. Il y a un lobby, il y a un acharnement politique. Nous avons réclamé application, il y a un accord, il y a Saint-Sylvestre. Donc, retour, il y a un exilé. Retour, il y a Moïse Katumbi Tchapoué, un homme libre pour participer dans le processus électoral, pour acceptation à la candidature. Bango bazako bangande bazo memabiso na ba cour constitutionnelle, na ba cour suprême, tout ça là ce sont des paperasses, ce sont des tracasseries, acharnement politique ko balinga ba déranger peuple. Lokwa bango bazaka ennemi à peuple. Bango balinga ka ba mela makila peuple ba sepela. Bango balinga ka soki ba komisa peuple oyo et comme marche pied na bango mais peuple oyo asi akomi na kanda. Peuple oyo asi alembi misala na bango parce que ata Lucifer oyo lula mabe oyo sepelaka mabe ceux ko zo sala ye mabe leki azo sepela so na mabe na bango te mabe leki yango moni peuple akomi na kanda yango moni peuple alembi peuple akomi kozela ke le 23 décembre e kokato kene na maponami sans machine à voter soki balingi kaka machine à voter nde tokomema bango na transition sans Kabila tokokende na transition sans Kabila yango wana tozosenga biso nyonso ba opposition tous en un seul peuple, en une seule force, de façon que tout comme la salité oyo régime oyo memeli biso na mboka oyo. Bokombo la salité oyo régime oyo memeli biso na mboka oyo. Apparemment président Edi Maziku to meka penza ko sola penza mo moke to ko moate eloko nini sala kate na majorité présidentielle facilement ba benda kabino lokola bambisi na kati ya ebale. C'est difficile au mona motomoko a utaki na majorité présidentielle aye na opposition au mona bino boko banga mais facilement okouta na opposition pour que na majorité présidentielle apparemment majorité présidentielle c'est que bako lesa penza ba opposant malamu ya wana boko kende bwe c'est que na République démocratique du Congo ba opposant malamu bazalité pour nani soki basali pour nini facilement boko marana bino na maloba mibale awa penza na moment otokomi na likamba devoir de mémoire. Merci beaucoup bwana mboka Tatiana. Nengo lobby baza ko benda facile majorité za ko benda facilement ba opposant na mwa kanyaka mais mibeko elobi ke soki mutu awuti na opposition akomi na majorité azali sous opposante akomi na majorité présidentielle yango wana na yebisi yo na mboka oyo ya deux catégories ya ba politique ba muso ba osala politique ali bumu o ngana o benga ba délinquant politique bamso bazo sala politique ya carrière o bazali wana pona ko défendre kaka ba valeurs républicaines lokola mwana mboka Moïse Katumbi Tchapoué lokola mwana mboka Claudel Lubaya bazali wana pona ko défendre kaka ba valeurs républicaines biso tozali wana te ngai par exemple lit nanga ça fait 17 ans na garda même position. Je suis dans l'opposition, opposition ils ont le cas alternance, opposition ils ont le cas changement, ils allaient proche du peuple. Bah oyo ba kei, bazali ko sala politique ya libumo, bazali ko sala politique ya nzala, bazali ko sala politique ya peuple te, bazali ba délinquant politique, bazali vraiment ya ko qualifier bango ba délinquant politique. Ils font donc ba memi délinquance na kati institution, ba na institution en mboka. Bah o ba kei, bazali sous une opposition te. Bazali sous bobenga bango sous opposante ba comme la majorité présidentielle bobenga bango ba majorité présidentielle bazali sous opposante parce que moto soka longo en opposition comme la majorité a comme na azali sous opposante donc bo sangisa ba o bazana opposition ba osala opposition a solo te o balingi alternance o balingi changement na ba o ba longo en opposition ba ke na majorité présidentielle wana bazali sous opposante wana basali politique ya libumu basali politique ya nzala yango wana ngai na qualifier bango de délinquants politiques. Mwana mboka Edi Maziku penza soki to kotala bwe baike penza bakolobaka te balobi bino penza kote ya ba opposant boza lokwa neti boza penza bo yokani te to pe boza penza elongo te nde na lokoto ya lifaransa balobaka te boza unité na lolenge kani na kopesa penza ndakisa moko ya koloba te ba opposant okoka te ba UDPS tango mosusu pe ba critiquer na bango MLC ba IMLC tango mosusu pe bazwi mwa likambo moko kote kuna okomwa pe tango mosusu IDAP nango te eloni ekosala ke opposition na biso na République démocratique du Congo bozala bomoko te.
Opposition toza bomoko, opposition toza bomoko. Wana eza ba actualité, eza bino ba panzisango, eza na ba combattants, ya ba divers partis. Mais biso nyonso toza na objectif moko. Opposition, IDPS, MLC, INC, IDAO, donc biso nyonso toza na objectif moko. Objectif na biso eza nini? Alternance. Objectif na biso eza nini? Kokombola lopango salité ya Congo oyo monguna amemeli biso. Objectif na biso nyonso eza yango wana yango toza ko benga opposition nyonso to sangana to sala force moko to sala peuple moko pona komema alternance na mboka oyo parce que sans l'unité notre lutte n'est rien yango wana to sengi na bandeko nyonso oyo to sangani na opposition oyo tozali déterminé to mema alternance na mboka oyo to lingi sous trahison te biso tozali balobeli ya peuple opposant oyo ma trahison na lutte na biso akokuta biso peuple na nzela akokuta biso jeunesse consciente na nzela tolobi bien je mets en garde politicien nyonso oyo azali na opposition oyo akomema trahison na opposition akomona biso na nzela akolala pongi te na mboka oyo sûr tango kolobaka te je mets en garde. Est-ce que penso kanti te ba opposant nyonso penza ba ko kayo parce que na minute déjà bon mama solo soki ezai ya bokutu ba ike déjà yota la kanyaka bota lobite kanyaka te na ponela nde peuple parce que to ebi ya mingi ba telema penza oboso bo etando eke ba loba mai maso ko loba kasi yango tende moto ekomela biso lelo banzengele nkanu ba lobi kombo na kombo trahison ezate na kombo trahison ezate oyo akolia azui kanyaka ke na majorité présidentielle azali sous opposante biso toza proche ya peuple toza démocratie sociale souci na biso eza kaka ko servir peuple donc toza engagé pour na ko servir peuple biso na peuple on se met ensemble pour na ko komba bosoto oyo régime ya mabe régime oyo memi bosoto na mboka régime oyo ekangi bandeko Frank Diongo régime oyo ekangisi bandeko Diomi Ndogala oyo ekangisi bandeko Jekoko nde tosangani na peuple tolobi tokopesa bango lisusu ata jour moko te pona ba gérer ba institution ya mboka oyo pona ba mona ke peuple aza déterminé tokene na ba élection bokomona le 23 na batu nyonso bakoya na kombo na ba bureau de vote bakokomba bango bakokomba bosoto na bango po bakoyeba kanda peuple nde mokolo wana bakokomba bango mais jusqu'à présent tokoyeba te tokende na maponomi na machine à voter hein tokokende na maponomi na machine à voter te bakombo se ebimi na nzela nde ko remplacer machine ezali message prophétique banzengele boyi si boyoka banzengele nkanu na mboka oyo bosi boyoka banzengele nkanu babimi oyo eza message prophétique babi na biso bobima na kombo bokomba bango na kombo soki bakombi yo na kombo babi koya lisusu te seke basepeli na yo lisusu te balingi yo lisusu na ndako wana te yango moni tozokomba bango boye tosi tokombi bango le 23 bokomona peuple nyonso le 19 bobima na kombo le 19 toza na marche likambo yango mpenza nde ezali clé ya émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo tomeka mpenza kosolola na mwa mokuse mpenza na émission ya lelo le 19 ezali nini le 19 DEC oyo ezali dynamique élection avec Moïse Katumbi to organiser marche moko pona ko rendre hommage na ba martyrs ndenge na lobi le sang de nos martyrs doit être nettoyé par les nationaux donc yango to salaki to organiser to lancer marche to bengi ba combattants nyonso ba militants nyonso baya basangana na biso pona to réclamer exclusivité ya ba élection pour tout réclamer retour ya ba exilé pour tout réclamer libération ya ba prisonniers politiques nyonso nde tozwaki lettre na biso ba katumbiste nyonso dès que to bengi dynamique élection avec Moïse Katumbi to memaki pas ya premier citoyen de la ville ya André Kimbuta lokola ya za mwana Kisasa alingaka Kisasa je pense ka kopesa biso ba ko accorder biso ba encadrer biso toza peuple discipliné tozo tambola kaka na kotosa mibeko ya mboka tosali oyo mibeko ya mboka esengi biso article 64 yango wana tolobi le 19 biso nyonso na nzela na kombo na yo pona kokomba bosoto pona kokanisa martyr na biso nyonso ba héros nyonso ba kufi ba Rossi Chimanga ba o nyonso ba kendaki tozo kanisa bango boya to sangana bana IDP combattant IDPS ba combattant ya MLC ba ndeko ya Mozitu boya biso nyonso to réclamer ba élection apaisée
to réclamer participation ya ba candidat nyonso na processus électoral. Moi, Namboka Edi Mazikou, une dernière question. Tokotala te honorable Zakari Bababaswe, candidat à Longwe na course ya masolo toyokite à l'équipe enza na baetando ekepe na ba radio et pas ba confrère na ba concert kolobate ya azaki na candidaté mwana mboka Moïse Katumbi likambo ya double nationalité kangi côté kuna eke mambo Jean-Pierre Bemba Adolphe Mozito asila na kina noté na ba ya palu ndenge kani awiko koma lisusu candidat awa toko yokaka lisusu likambo. Il y a président, il y a UDPS, Fachi, président Félix Tshisekedi, yépe balobite, à quoi cause à président de la République parce que yépenza na capacité intellectuelle et ça logique. Toko ebate, to sani siko to komi penza wapi. Bon, nous sommes pour nous résumer en un mot, bazo sélectionner pouvoir sortant, pouvoir ya Kabila, azako sélectionner ba candidat ou azo bangisae. A calculer Moïse Katumbi Tchapo soka koti na G awa na processus électoral et danger. Jean-Pierre Bemba Gombo soka koti na G awa et danger. Batali sou mo mboka Félix Fachi soka koti na mboka oyo et danger. Soki ba sangani ba yebi ke mitu wana soka sangani eza mabe. Eza mabe ba kombo okuta eza muke to komona ba kombo penza oyo ko kombo la bango. Yango no moni babandi ko écarter c'est en un monde na lobby eza acharnement politique yango toza ko senga application ya ba accord ya Saint-Sylvestre processus électoral eza la respecter ba tunyo so ba participer na processus électoral ba libérer ba prisonniers politiques ba exiler nyonso politique ba zonga peuple apona bato ya sika bato o ba komema alternance pona ndeko Zakari Bababaswe wana eza culture ya majorité présidentielle soki moko na bango alongwe bakaneli soki moko na bango alongwe akomi ennemi pour na bango mais la politique c'est pas un clan d'ennemis la politique c'est un clan d'amis opposition ezaka kaka wana te pona kofinga to majorité eza te pona kofinga tokoyi ko se changer ba idée pona kaka pona intérêt ya mboka tokoyi ko mipesa na ba proposition pona intérêt ya mboka mais pas na bango eza soko olongwe pa na bango okomi ennemi na bango. Donc, ce qu'on est ennemi na bango, le bango baza ennemi à peuple, balula be tracasserie, to eli bango kombo. Nanu boyoka maloba ote banzengele nkanu babimi balobi bo mema bango kombo ebimi bo keba bana mboka bo keba bo fungola meso. Ndenge felo mbaloba ki luzibula mesu kombo ebimi bana banda lungwa o naza candidat député à province. Donc boye baba valeur Bandalunga a perdu sa valeur, Bandalunga a perdu d'identité. Nous avons des cadres, nous avons des intellos na Bandalunga. Bandalunga est commune, est miroir à Kinshasa. Mais le lot cadre on a baza wapi, cadre on a baza perdu, baza encadré. Qu'est-ce qu'ils ont fait des bandales? Sacrifier Bandalunga est comme le lot commune ambiance, commune à fête. Tokozongi sa Bandalunga, yango na isi bana Bandalunga, luzibula meso, botala ba réalisation, botala oya zala kanabino, botala oya lia kanabino, botala oya fanda kanabino. Mingi bayaki na bino bazwaki ba pesa ki ba kei, baza su na bino te. Biso tozala nango te tozala kanabino. Tozala nango te tolia kanabino. Avant même que nakota politique na bandako za na bana Bandalunga, na za kana bana Bandalunga, na koli na Bandalunga, na botami na Bandalunga, na fanda kana Bandalunga. Tongo midi poko na za kana bana Bandalunga, luzibula meso bosala erreur te tour oyo. Bosala erreur te tour oyo. Yango nazo benga ba plateforme, ba association nyonso ya Bandalunga. O aza politique, aza politique. Boya to sangana, to sala unité, to sala solidarité pour na to défendre ba intérêt à Bandalunga. Pas to zongisa Bandalunga valeur nango o ezalaki. Pour na ba cadre ba intelo ya Bandalunga bazala situé. Bandalunga ezonga ndenge ezalaki, Bandalunga to sala bomoko, ezala ya poto, ezala bisika nyonso bazali na diaspora. Na bengi bino bo soutenir candidature na ngai na bengi bino soutien zaka mbongo te soutien zaka matériel te soutien za lokola ingénieur Blaise Boula benga kanga chaque jour pour na kopesa conseil pour na kopesa nga ba conduite à tenir ba ligne ya cahier de charge ya Bandalunga ndenge ba Eric Lusandu ba bengaka ndenge ba ndeko Polesha ba bengaka ndenge ba ndeko Claude Mfununga ba bengaka ndenge ba ndeko Richard Malonga ba bengaka ndenge ba Chukelo Mboto ba bengaka ndenge Mbuta Kiss Stani Kiss ba bengaka azana ki santu des fois mais mona bengi alobi salabwe
yango moni na bengi bana bandalungwa nyonso tozala bomoko ndeko Caps ndeko Roger bandeko nyonso ya bandalungwa tosala bomoko tozala batu moko tosangana toyokana mpona tozongisa bavaleur ya bandala bana guerre sans fin guerre de 100 ans les guerriers oh les sapeurs nyonso ça peut eza éducation ça peut eza éducation totanga jango na classe bopé topé bokolongo no banzoto pour être en bonne santé il faut être propre être bien habillé c'est aussi une bonne éducation mais pour na olata il faut somba pour na osomba il faut sala pour sala il faut luka pour luka il faut za na maele yango na bengi yango développement personnel biso tokoya na développement personnel na bandalungwa tokolakisa peuple ndenge nini toko former peuple ndenge nini akoyeba parce que koyeba kotanga koyeba kokoma yango na développement personnel et après il faut entretenir et sauvegarder les bonnes relations yango ndeko pesa o musala yango ndeko fungola o ba porte yango wana toye na idéologie ya kombo bana bandal na ye na kombo toko komba bandal banzengene nkano balobi mema kombo na bandal yango na memi kombo na bandal toko komba bandal bosoto eza na bandal toko komba yango. Merci beaucoup, honorable Edi Mazikou, na maloba wana penza, de totie litono. Ya émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo et sengo penza ezalaki pona ngai ya ko présenter yango pona bino ba ebanson bozali ko anda biso na mikili ya poto pe na République démocratique du Congo. Merci na number 1 ya Congo Millennium, Papa Riki Dibendi ensemble avec Maman Jolie Dibendi Bobby la pomme verte. Balobi soto zolo be ama solo ya mobali ya makasi pene nae mwasi pe ya makasi ya zalaka. Et merci également na patron yeto benga rae le patron os au sang au Dieu donné il y a pas deux araye moko. Et merci également champion à ma gauche éternel champion depuis ma solo judo et banda azalaraye moko donc ipon sec et indiscutable. Azaye moko kwa champion à ma gauche papa na Samuel papa na David bambote et bambote ebele na ba nyonso ya bandal bomoko solidarité bandalungwa sauvons bandalungwa boza tellement ebele Tatiana Osango câble mère de la presse congolaise na ligibino tellement mingi. Et merci à Cécile Osango là où repose la confiance du chef Serge Gatembo. Et merci également à Mireille Osango of America. Bon séjour na États-Unis, na les moutete là le plus élancé. Il est bien à Serge Armand Dior. Bambo Tebele Nayo, Eric Lusandou le Noble. Et merci également na Gina Mateta. Merci vraiment parce que Sunga Kinga Ipo Nana Kunda chauffeur Nanga bien. Merci également honorable Edi Mazikou moi na bandali ya solo po na ba soutien na yo. Et merci à tout le monde. Vous êtes tellement ébélé bino bayo boningara Tatiana. Merci à De Gaulle Mavinga le roi Motema et la reine Agnès. On en tête la Ké Mafumbe. Et merci également à Pauline Misaka. Merci à Yakato Bofenda. Et pourquoi pas aussi remercier Nicole Bataf et moi na bandal ya solo 100% bandal. Je vous aime beaucoup. Ceux qui nous aiment à Zongité, retrouvez-nous prochainement. Merci à Maître Touche. Merci à Guilain Venturi. Merci à tout le monde. Un dernier mot. Un dernier mot, kaka Liloba Suka Mosengi. Ezala kaka merci. Nasengi merci na batu nyonso bazo soutenir nga batu nyonso oyo basengagé na lutte oyo pona to ma victoire pona to ma changement na bandalungwa na saluer courage ya ba vaillants combattants légionnaire de réserve au baza pembeni mais bazalaka na ngai toujours na o bazali na ngai butu moi baza ebele na kotanga ba kombote stema ipa azali azalaka na biso apesa ba conseil de temps en temps. Merci beaucoup, merci na bandeko nyonso ya bandalungwa, merci na ba soutenir biso spirituellement na ba soutenir biso physiquement et financièrement to sengi bino merci o ezali ka likambo na ngai ezali likambo ya bandal mobimba eza il faut to défendre ba valeur communautaire. Ensemble, sauvons Bandal. Ensemble, sauvons Bandal, babi. Toi, consommons Bandal P. Merci beaucoup pour Otali gauche, Otali droite. Nzambe Azandaloa. Tolobao, te Bandal Ndema Solo. Merci à toute la famille Makwika. Je vous aime beaucoup. Merci aussi à Mpaka Djela. Moi, la Bandal Solo Foye Baye. Merci à tout le monde. Je vous aime. Vous êtes tellement ébélé. Kassi. Retrouvez-moi prochainement car à toujours dans 4 émissions Abisso l'invité, na invité Moussousou, na Masolo. Merci à toi,
Benjamin de tout le temps, de tous les jours, force, Bomoko. Merci également à Jires Mwanda, merci à toute l'équipe technique, ya Congo Millennium, Bobo Tobondeko, Eko Bakorenye, Omabota Mabino. Au revoir.